Oui, mbote na biso bonso boyeli malamu na tutoriel na biso ya mokolo ya lelo. Esika oyo tokoyekola ndenge nini bautilisaka Photoshop, surtout na ba explication plus facile na lingala. Nyonso ezali mpona kolakisa bandeko na biso oyo baza na Kinshasa to pe na Brazzaville, oyo baza vraiment na makoki te ya koyeba ndenge nini koutilize logiciel oyo. Yango wana tosepelaki kosala ba tutoriel oyo mpona kolakisa bato bayeba ndenge nini koutilize Photoshop malamu malamu. Alors awa mpona surprise na bombelaki bino na mokolo ya lelo, tutoriel na biso tokosala effet double exposition. Donc double exposition, pourquoi? Parce que bozomona déjà mannequin oyo ye na lakisi ye mutu azomona na makasi, ye mutu aza vraiment mise en valeur, et puis a mibale na tie ville na kati ya mannequin. Donc eza lokola deux images postées mais ebimisi kaka nini moko. Donc yango babengaka yango double exposition. Ba méthode ya kosala effet oyo eza ebele. Précisément bato bapréféra koutilize mibale dont ya liboso yango oyo nga na kolakisa bino mokolo ya lelo. Ya mibale eza na créer masque de crétage. Là wana ekozala plus simple et puis plus rapide. Wana na kolakisa yango mokolo mosusu na ba tutoriel kaka ya Photoshop. Alors sans plus tarder, eloko ya liboso tokosala tokoya na fichier nouveau, donc mpona créer en fait photo ya sika. Bon na photo na illustrator baloba illustration ya sika na Photoshop, et ben eza plan kaka ya sika. Alors nakoya awa na tie 1280 pixels de largeur sur 720 de hauteur, donc ekopesanga rectangle. Alors anatiki résolution na 300 pixels par pouce, 8 bits, oui, na créer. Alors na créé document na ngai ya sika yangoyo. Alors nakoya awa siko na image na ngai, donc nakotiela bino ba image na description, mais po oyo etali image ya mannequin oyo, donc nakotia fichier PSD. Pourquoi PSD? Parce que déjà nasali détourage malam po soki na bombi na lakisi bino ndenge ezalaki yangoyo. Donc détourango boye ekozwa biso un peu plus de temps, vidéo ngaki ezala mulai mingi, yango wana na décidaki en fait ko détourer déjà, et puis nakotiela bino fichier PSD, donc fichier Photoshop. Na description bokoki ko télécharger yango na fichier ya image mususu po bosala lokola nga na tutoriel oyo. Donc na ye awa na calque na cliquer na fini CTRL C. Donc CTRL C pour na copier en fait ba propriété nyonso tu ya calque oyo na ye na document na biso awa na fini CTRL V. Donc na moni mannequin na nga bimi, donc na komeka ko dézoomer pour na mona plan de travail malam na matisi yango boye. Alors na maintenir touche alt et à clavier. Alors na bandi ko redimensionner na moni que boye c'est pas mal. Voilà, na lâché touche alt avant bang. Donc na koya susu awa na fini alt na redimensionner. Voilà, na tiki souris boende na ko lâcher. Voilà. Namoni boye eza malamu. Donc na fini touche entrée ya clavier pour na ko valider en fait transformation manuelle oyo na outil ko sala. Donc yangoyo est validé. Alors na koya ce qu'on a zoomé document na nga pona mona makambo nyonso tu oyo na lingi sikoyo na sala. Alors nakoya awa na calque oya C na déverrouiller yango na fini awa na ko créer couleur unie na fini na koya awa ou soit même à likolo na zui couleur oyo, comme ça c'est pas mal. Pourquoi pas prendre le marron? Voilà, marron pour izala presque ndenge mona o na uto la kisabino na cliquer na OK. Donc yango ebimi. Alors nakoya sikoyo awa na image nanga oyo ya likolo, na ye na image, na ye na réglage, na ye na luminosité. Voilà, ou soit na baisser moi luminosité moi mokie,
contraste pe nako besango kaka légèrement. Ok, namoni boye c'est bon. Alors na ko dupliquer on a fini CTRL J. Après naye ko zwa sikoyo image ya ville na ngai, donc na kititi na C naye nazwi image ya ville na ngai, na memi yango na Photoshop na glisser, donc ils ont chargé. Donc na kosepela mingi bomeka bomeka vidéo oyo nzela moko na ngai, donc bo télécharger ba image na lien on a kotia na description, comme ça bomeka à chaque fois kosala ka lokola ngai bongo nde boko yeba na ko maîtriser Photoshop. Alors na koya na opacité, na diminuer sikoyo opacité pona mona malam ni nazo sala bo exagérer te na ko diminuer opacité. Alors on a maintenir touche alt clavier, voilà. Nasali boye nakiti si image nanga awa na memi yango mwa mopanzi boye. Ok, namoni boye c'est pas mal, tomeki kokitisa yango sikoyo mwa moke. Nazosala batouche directionnelle kobosana to koki koutilize no batouche directionnelle. Na fini sikoyo napusa yango mwa moke mpo ezala vraiment na kati. À partir sikoyo ya awa na ye na fini entrée ya clavier pour na ko valider, et dès que na valider na ye awa na matisi mbala moko opacité nanga à 100%, na ti opacité nanga na 100%. Alors na koya na masque de fusion oyo na cliquer na masque de fusion. Bon moni na cliquer na masque de fusion, na maintenir touche alt ya clavier, et puis na sali glisser mbala moko na image nanga oyo ya likolo. Donc bomoni azui masque de fusion oyo na sala kia, donc eza lokwa na copier masque de fusion na tiango na image oyo ya likolo. Alors na ye awa na longoli chaîne pour na ko permettre nga na ko yuko bouger siko image ne na lingi sans et pour autant ko toucher masque de fusion. Alors na ye na oyo na kitisi yango awa na C bozomona, donc na kitisi image nanga ya ville na C. Déjà même avant na kitango na C, boye na komeka na ko retoucher on a tiango moi molili, donc na koya awa na cliquer awa, na cliquer na image nanga na moni kaza objet dynamique, donc c'est parfait. Na ye na réglage luminosité, donc et là on a kosala na ko baisser luminosité pour na moni mannequin nanga za de na polo ya pembe, donc na ko baisser luminosité na matisi contraste, baisser vraiment luminosité, voilà. Comme ça, c'est pas mal. Donc, nous surtout que dépend na image oyo lingi, donc rendu oyo o lingi. Bon, awa pona niveau, na ye na niveau, na miko simba mwindu, na munike. Voilà, c'est bon. Bâton clair p, na tindi yango muke vers le noir. Na munike pona mwindu na exagéré mon muke, il faut du bien. Voilà. Donc, on a fini entrée, et puis na yesu sukaka na image, réglage. Na teinte et saturation. Donc à partir à awana matisi muke saturation pour bleu oyo et mon na moi makasi na baisser moi luminosité moi mukie. Voilà, na moni boye c'est plutôt pas mal, donc na diminuer sous muke parce que sinon ça fera trop noir, c'est pas trop bon. Allez, na fini na OK, na moni que ce ko ekomi vraiment mwindo awana ko yiko ya kokanga na kitisi yango sikoyo awa na C. Na ye siko na calque oyo na cliquer likolo awa na calque oyo. Na ye na mode de fusion. Mode de fusion na ye na tali éclaircir soit superposition. Na moni éclaircir c'est mieux. Donc na cliquer na éclaircir. Mais na moni effet na nga ezomona na penza malam na mingi te. Alors ni na kosa pona faire réapparaître effet na nga sikoyo na koya awa. Na cliquer na masque de fusion awa na ye na zui broche nanga naza na couleur mwindu bobosa na teke mwindu na Photoshop elakisi kolimwisa en fait. Donc na maintenir touche alt na clic droit ya souris pour na ko modifier diamètre ya broche na ngai, voilà. Na ye nango awa plutôt oui na mwina basuki esali mwa ligne, donc local boso na kosala na ye awa, voilà. Donc il faut uzala awa na ndiko longola mwindu oyo pona lingi elongi nde emonana.
So na moni boye c'est bon. Na longoli ba imperfection nyonso na dézoomé pour natala rendu ya document na ngai bolimbisa ngai bolimbisa miko emeki ko bouger donc natali rendu final oyo ndenge epesi namoni que c'est plutôt pas mal namoni boye oui na sepeli nango eza déjà bien namoni que c'est mélangé ba image na ngai c'est mélangé eza nango bien alors eloko oyo nakosala na ye na awa likolo nabakisi na ye na réglage plutôt donc réglage soko olingi ozwa fenêtre réglage oye na fenêtre okliquer fenêtre oye awa na réglage okomona yango ekobima quelque part nga déjà na rangeaki yango na coin donc eloko nakosala na ye na option luminosité et contraste donc na baisser un petit peu luminosité ya rendu nanga nyonso donc yango nde nazo diminuer nameki komatisa contraste namoni boye esali bien alors nakoya susu na niveau kaka ndenge moko boyebi bien ndenge nalingaka ba option oyo voilà namoni boye c'est bon donc na Photoshop en fait il faut ozalaka na ba astuce na yo ozalaka na ba astuce na yo na ye na teinte saturation donc namatisi saturation na ngai namoni boye c'est bien na diminuer moi luminosité natiki luminosité boye ok c'est pas mal namoni boye esali bien alors na ye na balance des couleurs na ye na sillon natindi yango un peu boye vers le rouge ye pe natindi ye boye voilà non ye ozonga vraiment moke ok voilà donc après je pense nakoya na courbe mais namoni déjà image na ngai eza moins sombre donc courbe ekozala vraiment na effet makasi te nakosombre yango légèrement voilà donc na quelques courbes na ngai namoni boye c'est parfait alors texte na ngai il faut natia texte na ye awa na ye outil texte soit okofina te na cliquer mpona kokoma texte na nga oyo nalingi voilà donc komi double pardon nakotia majuscule donc double voilà on a validé double na yesu na awa ok donc exposition voilà namoni comme ça c'est parfait na pousse yango awa liboso mais bomoni na nini nanga ezalaki mwa bleu na exemple oyo nalakisaki bino bakisaki na quelques textes mosusu parce que nasali clic voilà donc na ya na exposition nazo changer couleur ok donc nakotia bango mwa bleu oyo namoni eleki mwa makasi ok boye eza bien na copier code couleur donc eza 1 CADEA après na ye lisusu na double il faut natia pe double nazwi bango nyonso donc CTRL A na coller code de couleur na ngai voilà namoni boye c'est parfait nakiti sur moi moke na sélectionner bango mibale donc na ye awa na cliquer awa na maintenir contrôle na cliquer susu na oyo mpona kosélectionner bango mibale et puis na ye awa mpona koaligner bango donc ndenge na aligner bango alors nazwi bango mibale namemi bango awa na nsima ya motu na ngai na maintenir touche alt nameki siko koagrandir yango voilà ok
Moni boye c'est pas mal. Ana kitango mwa mukie. Ouais, na tchango boye, na refina entrée. Baza likolo eloko na osa na koya na bonsiko awa na se boye. Voilà. Na ina bango awa na se. Voilà. Sikoyo boye baza na sima. Fona matsa bango mwa mukie. Ok, namoni boye c'est parfait. Donc tokomi na suka ya tutoriel na biso. Donc na koya siko na Illustrator pour na kozwa sikoyo signature ya Elrod Design. Donc Illustrator yango ezofungama. Na fini CTRL C, il y a signature nanga nazongi na Photoshop. CTRL V. Ah oui, ils ont chargé sikoyo pour na ma illustration nanga. Voilà, signature nanga yango ebimi. Donc on a maintenu touche Alt toujours pour na ko redimensionner. Na redimensionner yango et voilà, na ko placer yango awa. OK. Bon, c'est bien, on a fini touche entrée et voilà. Donc Elrod Design. Alors tokomina suka ya tutoriel na biso. Donc besoin plaisir, c'est vrai que ça sera pas facile pour un début, pour nous même résultat que nous. Donc, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, il faut qu'on continue, qu'on pratique, pour au commun na même résultat que pourquoi même pas qu'on les kangaï. Donc ça sera vraiment mon désir. Alors jusqu'à là pour na oyo etali sukoyo ba vote nabiso concernant formation ou esengela kito bananango. Donc namoni tout bazo préféré mingi création un site web mais tozo continuer vote donc vote non utilité vote zo continuer tito kokoma na 50 abonnés ndé à partir de là que vote ekozwa suka nango nde na kopesa bino ba résultat et puis beaucoup mona formation ni tokobana nango entre création un site web na Microsoft Access. Alors soki osepeli na vidéo oyo donc fina na touche j'aime et puis lobelanga ngo na ba commentaire nini olingi na sala po na vidéo ya samedi prochain et partager vidéo et ko sepelisanga mingi pe et ko récompenser musala na nyonso na lobel bino ciao ciao samedi prochain.